Oui, avec le chant, je peux chanter le médicament, mais pas la canção. Oui, avec le chant, je peux chanter les amis, mais pas oui, avec le chant, je peux chanter les amis, mais pas la santé. Est-ce que maman voisin va mettre la Yesu? Kodefa ma parents ou adopter ma parents pose à ta source na babotité mais bolingo affection oyo parents à la kanabo na mwana moki kosomba mwana kote ya lokola bongo okoki kosomba balede bote oche na nzoto kasi kitoko ya moto eza nzambe moto apesaka. Haleluya. Yazala biloko mosu okosomba na mbongo te. Haleluya. La parole est
Mobeko ya mboko na bilemba kaka nzambe te kasi yo mwana na nzambe esengeli obanga nzambe papa kanisa nzambe oyo amemaki yo na afriki ti awa okosa na nzambe wana te na ye bobele korapele bino na mboka oyo ke eza na nzambe moko amema yo kobanda afriki ti na mboka oyo otika te.
Yamwana mutu atambula karanza na banga kelo kote. Tikana yebisa mutu moko. Soki nzelo wana ta batu nyonso bakimi. Batu nyonso balembi. Nomoni ke nzelo wana oza kaka na Yesu. Olemba te. Tambola na ye. On a appelé ce groupe, même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Je l'aime bien. Gloire à Dieu.
bozozonga lisusu mpo bashene nyonso ezaki na bomoi ya moko ekata ntango ozobina siko na tunu oyo botutu nyonso ezosila tala na ye na komwa yesu mpona kochange makambo ndenge na vika moto bon ok tozoya liloba euti epai na nkolo eske bana liloba nzambe bazali awa oyebi na terrain oyo balusu bokotaka mpona kotala jido to kotala bato bazokwesa bato bakati mais awa biso toye kotala match te toye kotala komba moko te toye kokumisa oyo abeta komba abunda mpe alonga mpona yesu kristo eske bango baye mpona elonga ya yesu bazali awa betela mokonzi bilolo makasi mwa radio haleluya haleluya iloba oyo utekaa ba
Dieu, à Jésus. Zamba na lingina yemba isana munoko na mboko na kaya. Papa bize mango. Nsolo ba. Kumama. Bakoko na biso. Bayana mukilio. Makambo nyonso epesaka bango mpasi me oyo eleki mingi ezangi liwa. Eske eza na moto moko na famille na ye liwa ekoma azali wana tomona na loboko oyo liwa ekotela famille ata moto moko kondisa nasi biso mpe me eleki bayebaki te nanga akoki kolongola liwa bango bakatisaki eza mondele aza monganga azoka te monganga mpe akufaka yango neti oye na mboka oyo kobosana nzambe te bisengo ya mokili oyo bamwinda nyonso ya bamboka oyo elongola yo te likanisi oyo nzambe asalaki mpo na yo mingi bobongisi grâce ya nzambe mpo na bisengo ya mboka oyo bino boyekokota nzambe moyen continue kosalela yo makambo ya bien eza te parce que obosani elaka opesaka nzambe ke nkolo soki omeminga na mboka wana nakobosana yo te yokota awa obosana ye lelo nayebisi yo kobosana ye lisusu te bayekoyebaka sekret ya liwa nzambe nde moto ayebi ozala na mbongo to te okokufa ozala mokonzi oba okokufa tala nzembo oyo nazali koyemba na monoko ya mboka na ngai elobi bongo tobeteli mokonzi wa moko makasi lokaju Thank you.
Gloire à Jésus. Quand vous avez ça dans votre pays, il faut que vous soyez chrétien jusqu'à la mort. Vous allez en Christ, dit qui non, est-ce que vous êtes chrétien jusqu'à la mort, Lazalien? Ici, dans génération, non, c'est ça que vous avez. Bazokuta aussi, Jésus Christ. Longa na tongo, longa na midi, longa na pokwa. Pambulama na tongo, pambulama na midi, pambulama na pokwa. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Just
mosali na nzambe asengi tozongela nzembo ya chrétien jusqu'à la mort. Oui, il faut ozala combattant jusqu'à la mort. Oyebi na Yesu Pasteur Francis zama pambola no betela moko zama makasi kwa Dieu. Oyebi ni solo ya Yesu soko oyebi te okotika na nzela. Mais soki oyebi ni solo ya Yesu okoyika mpiko. Okozala mbamba na ye tikilo liwa oyebi ke Yesu ye alonga kaka. Yamana moto azana Yesu okolonga. Kongo peso tozana Yesu tozana nini? Okolonga. Chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'à
moninga na yo nasali yo nini to nasali yo loba nzambe katalanga likambo nasali na ngendo kuti loba kaye na kaye
Dongo Satan, dongo la. Dongo la Satan. Na nimetika iloko moko katikati na mtu moko na kwa hiyo sababu kwa kwa mtu hiyo sambe munene nkembo lukumezonge pa hiyo tata tikete loko mwana macho na mtu za la susi yete komandira yoza soit contrôle yanzo tunayebanda suki na mutoti manza manako kimia ekota oya yake malati apika na komona Yesu onyoso nzambe tata azanga kielikia azoilikia na poko ya lelo présence ya musali na yo aweza présence na yo za kumisa mapesa mjoma yo za kushauri le mal en bien fa onyoso bayaki awana mboka moyo mtu mema kibamuza kombo na bamu mtu kasino kila tena amen na kombo na mkonjo Kristo pambula ba pastor nyoso za obayamba kingai na kazi mboka moyo aonyoso pe bache présence ya Mungu sika Mungu mona no Mungu ngetikali na uyembelo za ezra mafuta ya siku zokota katika baraka na komona Mungu Yesu Kristo amen amen
Merci. Merci. Papa na yamba nzembo na zopesa. D'accord. D'accord. Merci. Merci na Papa Costa et Maman Chati na Ponésie. Merci na soutien na Bino. Nous avons pas pour la Bino Yami. Et puis, nous avons ce message dans la en Suisse. Nous avons pour le 27. Ici, quand vous allez, nous avons besoin de nous organiser maintenant. Nous avons pour nous. Alors, nous avons dit
Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bongai Koki, concert, Imene,